êtes bien chez Valérie Njibi Bruna, vraie chérie Nandenga Mukete, la maman de 3G. Nandenga na epsa ibino na bemission na biso ya sika. Lelo naza na Berlin Wedding, na Berlin Wedding naza na salon ya José Bass. Awa bango ba bengi singa balobi nanga Njibi TV yaka na Berlin Wedding oya kotala oya kosola makamni koza. Alors bolanda ngai na Njibi TV nazokota na salon José Bass na ye bandenge nini bango eloko nini José Bass na salon oyo eza na wedding babengi singa babina ya na ye ba eloko nini tozali awa ezali salon ya José Bass. José Bass yo bonjour papa José. Bonjour. Bien papa yo lobito ya na Berlin Wedding to ye salon na eza d'abord en place ni Là, situé à Amrumastrasse, dans Dorfstrasse, non loin de la métro, dans la quartier Wedding, c'est pour mariage. Donc ici, quand la colonie se allie, donc on est là. Et bon, c'est nous talingi aya awa na voiture te au comment ndenge. Oh, c'est facile. Juste Amrumastrasse, c'est là qu'on est vraiment très connu. Et là, on a été de ce qu'on a Amruma à deux pas de métro de Komomonibis. Nazo senga na bino na communauté nyonso ya ba Congolais, ya ba Angolais, ya batu nyonso o bozaka na wedding ou bien o bozaka na Berlin ezaka na wedding na Amruma Strasse au kiti wana soko mati likolo eza facile pour trouver José Bass. Mais tozali tozaka na José Bass te, tozali na José Lukoki, yé pas ali partenaire ya José Bass. Bonjour papa José Lukoki. Bonjour. Papa José Lukoki na moni osimbi ciseaux ozo kata suki balobi na Berlin boza salon bien et puis awa ezape bobengisinga na ya poto solola est-ce que nako eba moto kanga o kata suki comment na ena papa zola biso moto ba kata suki tala nde ba obongisela biso ye comment na ena Comme le blanc. comment na nani Comme on a Eza Blanco, ma soeur, mon frère, comme on a Eza Blanco. OK. On a vendu à Berlin depuis 2012, mais on a côté allemand depuis 97. Ouais. Bon, papa Blanco, na papa José Bass, na papa José Lukoki, tous appellent invité na biso awa, invité na so alobamo allemand. Toko lobamo na lingala ya ko biso. Wie geht es Ihnen? Gott sei Dank, es geht mir gut. Na tun so ki aza bien, alobi nzambe merci aza bien. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Pastor Sonny. Pastor Sori. Sie kommen aus Nigeria. Pastor Sori auza mutu ya Nigeria yepe tokuti na salon, mais thème na biso ya lelo ezali ke tozali ko solola sur divorce parce que na ye awa na kuta na bandeko nanga bazolo balangai pour na problème ya divorce en Europe. Tous un problème on dirait divorce et comme une ndenge normal. Or na biso ba bantu to ebi ke divorce eza eloko moko oyo eza bien te pour na biso pour na bana. Mais na yango na meki koleka pour na kopesa d'abord mbote na ngai na bienvenue bobanza merci beaucoup na ndenge oyo pesa ki publicité pour na Njibi TV. Et puis, na bosanité na esibino en tout cas bandeko nanga bo s'abonner massivement na Njibi TV. Njibi TV bo s'abonner pour Njibi TV ezelo ko epesaka masolo ya bien et puis bo tia toujours like ou bien j'aime eza na lisapi likolo po to yeba et puis bo pesa ba commentaire na to yeba est-ce que Njibi TV yango eloko nini oyo moni eza mabe ou bien oyo moni eza malamu. Yango si je na biso ya lelo ezali juste pour na si je n'habite à l'élo, ils allaient juste pour na nini, pour na ba divorce. Si ko papa, bino lobby, to balé na papa awa, papa Blanco, il y a lobby que alinga pesa pour na ba divorce. Papa Blanco bala. Naza na bala, mais na moment naza séparé. Donc divorcé, marié et divorcé. Non. Marié et séparé. Divorce. Donc, Azaki marié, bazana attend, il y a séparation, il y a divorce. Mais pourquoi? Bozana bana? Tozana bana mi balé. Normalement, n'a pas vraiment qu'on détailler ba détail ni surtout pour na respect ya maman bananga, ya bananga. Mais ce qui n'a vendu jusqu'à aujourd'hui n'a compris pourquoi tu divorcé pour 5 ans de chérie. 14 ans, il a 19 ans, ils atteignent belé. Mon gars a vu ce qu'il y a à commettre à l'intérieur. Pourquoi tu as dit aujourd'hui, et là ça bien ailleurs.
toliaka ensemble na famille toliaka ensemble nayebi te pourquoi mais eza vie ekili bongo. Siko, d'après yo, vous avez 19 ans ensemble. Donc 5 ans à fiançailles, plus 14 ans à mariage. Mais vous séparez. Vous autres comprenez en haut, vous séparez. D'après, vous avez fait un ami ou bien fait un maman. Donc papa José a le ponaye, ils ont dit principe, il y a donc il faut d'abord fonder dans Nzambé. Ceux qui vous ont fondé dans Nzambé, et que ça là que vous allez toujours ensemble et puis vous allez me pour Nzambé. Sinon ceux qui étaient mawatro. Donc mais question là ils ont pas papa José. Divorce c'est quand tu trônes dans l'église. L'ingé le basiko OK. Zande bongo. Divorce c'est quand tu es dans l'église. L'ingé le basiko nini. Et là c'est pour les bars ils ont fondé et pas oui, il y a un tesoro batté na lobby bien. Donc là c'est que moko na bango a respecter ba principe wana te oyo ya bala. Donc ceux qui bango me bala bazo ko sa monto a sala di bala. Et si comme côté monto oyo azali ka ngena ko zo mekano ya okabwana. Et zali ka loba ke na kaya militaire. Donc ndenge na auto sola na papa Anko. Donc il y a moi c'est qu'on roya et pas il y a papa José Kolo salon. Yépe azana likamba koloba par rapport à divorce. Papa José, bonjour. Yépe ou yaba yébise pas na yo. Osa marié, osa divorcé, osa déné. Pas divorcé, belé, donc belé, là, on te voit que maintenant, mais c'est que comme bien, on te voit bien. Pour continuer sur le coup dans la vie, presque 600%, 90% va divorcer. Parfois, tu dois aller avec mon fils, mon badjo, mon fils, ma mamie, ma soeur, ma belle-sœur, tout ça mélangé quoi. Mais elle les a partagés. Tu vas condamner ma mamie, tu vas condamner mes soeurs, mais tout le monde est tout le monde a comme ça peut continuer à dire quoi. Ça va perdre la mère, la petite bichon, va dans la cale, ok, d'après papa José, divorce est un peu à deux parties, c'est-à-dire maman a une responsabilité, papa a une responsabilité. Tout mes canons comme tel année, parents na biso ba kolisa biso et puis ti lelo bazaka na libala. Normalement papa José aussi na souki hein. Alors que qui faut libérer dans le pasteur, donc as a pasteur, donc pasteur bah si c'est ceux qui a donc là c'est des pasteurs is gerade misane Haare fertig. Und jetzt Pastor muss uns verlassen, deswegen müssen wir erstmal Pastor zuschlagen, danach müssen wir weitermachen. Dans le but où il y a un pasteur assis sur le côté qui n'a pas qu'aider. Après, il faut continuer l'émission à Bissot. Danke schön, Pastor. Sie können nach Hause gehen und wir machen hier weiter. Vielen Dank. Das ist die Zeit für uns genommen. Keep watching that down. Was heißt das denn? Pasteur à lobby. Au revoir, mais bolanda vidéo bien parce que c'est une vidéo éducative. Bobo salate, bo s'abonner dans GBTV. GBTV est la chaîne de la Sikaï, de la Valérie Njibi Prona, sœur Nabino la diva du monde entier, la diva de Deutschland, et la Valérie TV. Merci beaucoup, danke schön, pasteur. On continue l'émission à Bisso. Ah, pasteur Achei. Oui. Bon, pasteur, on pasteur a intéressé, hein, pasteur Azali Mukeko, on a fait Azali Nigeria, mais à l'obina comme il a Njibi TV pour permettre pasteur Atala, Vicky, Yangoyo. Nazo comme il a pasteur. Pasteur, das ist GBTV, GBTV. Nicht vergessen, abonnieren Sie. Nächste Pasteur à s'abonner. Und nicht vergessen, like machen, alle Videos liken. Donc, la vidéo, nous sommes Pasteur à like, c'est-à-dire, on a aussi la vidéo, nous sommes, vous s'abonner à GBTV. Et puis, vous avez like, vous avez j'aime, tout ça, besoin de j'aime, tout ça. Donc, ceux qui veulent voir la vidéo, vous s'abonner vraiment massivement, s'il vous plaît. Vous avez toujours Misapinabino Nicolo. Papa José, yo, nous sommes en Manzambé. Libala, les alliés toujours, les alliés na et que dans la Manzambé.
soki bato bazali kosangisa libala na bango na ndenge ya nzambe ekomarche bongo ya papa José. Oui, ezali bongo parce que na Bible le seul principe na Bible le seul principe ko boma libala auto problème ezali nde na cas ya adultère mais mutu pa ko limbisa soki alingi mais wana nde yango mutu ko boma libala ba bien matériel eloko moko te tomona te mutu oyo asimba mbongo to soki ndenge nini yango continue kuvivre donc ba bien matériel etikala nango toujours. Donc selon batela donc mama bote na bino bato oyo bazali ke bana matata na ndako ba résoudre ngo yena mbali naye balo bato bakotsa bato so baya opesa ba conseil bato wana nde mutu baya ko ba diembe ba bana. Donc papa José apesi biso conseil alobi na libala tomeka ko luka ko yokana ko solola to boya ko kotsa 2 3e personne na kati ya libala parce que bamisu bayaka te po basunga bamisu bayaka te po ba aider po ba kabola alors soki botie nzambe na kati boyokani bosololi yango ekosala ke libala na bino econtinue place nyonso bato mibale bavandaka matata ezangaka te. Papa Blanco eloni okopesa batelespectateur na biso conseil. Te so eza matata mingi mais ezolandaka kaka ke nzambe ye azalaka liboso na biso ayebaka ke mutu na mutu oyo nakokutanisa bango po epesa bien libala eza teke mutu oza na connaissance mingi ou bien mosusu ayebi mingi te mpona kati ya famille na vivre yango eza na bato oyo baza na connaissance mingi mais na domaine wana pe ya libala afare mais mutu aza na moins de connaissance akuta na mwasi oyo aza plus fort ke mobali a comprendre baso tambola bien timo lelo mpe naza na kati ya famille na bana babota bien mais omona ndeko na mobali ana na plus de connaissance mwasi na plus de connaissance esaka selo ndenge mabongisi nzambe ka ndenge bazosala grâce na ye. Ok, donc toyoki papa José spend kama hono ba po biso pele to kata na bino to na ngao na ba ke kopi na sepeli na kama lelo na osanga ba basa boni na jibiti biso siko ba ya kuza ya tozablo mais bino pe bolanda kaka on a ça José base bon on a esthétique en général ba boga au côté mystique au peu mystique donc c'est ça quoi. Papa José m'a passé une minute pardon pour na moi makelele kota na yango ngana oki kosala kaka de résumé toyaki awa na Berlin Wedding na salon José Baz esika ba boso ko lingo bomisa mutu na yo et permettre de se faire un thème et parler sur libala sur divorce to ebike na ba couple na biso ba divorce eza ebele yango eza eloko biso to lingité. Alors ngai etant que Valérie Njibi Bruna nazo senga la bino boy ngai selon koyoka bandeko na biso ndenge ba natikali koloba na biso ngai na kopesa bino conseil bino bato boza na kati ya libala bino bato pe oyo bosi bo divorcer bino bato pe oyo boza na envoi ya ko divorcer c'est-à-dire boza na séparation bino bato pe oyo bolingi bobala nazo yebisa bino libala ezali eloko moko ya bien seulement que il faut boyeba ezali deux personnes bauti na deux familles différentes baye bakutani basangani bakomi mutu moko alors eza difficile pour eux il faut ayeba moninga pour eux auti une éducation na ye côté mususu o pe il faut ayeba moninga côté pour auti une éducation na mususu mais là ba okoma esika moko ndenge bible loba ba okoma mutu moko alors pour okoma mutu moko pour poser un problème te ezali ka que il faut boyeba ke ngai nazali na kosala nini pona sala moninga na nga plaisir secret libala ezali kaka moko mama papa kozela te moninga na yo asala quelque chose pona yo il faut mituna ngai nasala nini pona sala moninga na ngai plaisir c'est-à-dire na pesi exemple olamuki na tongo lobi ngai mama na kosala nini pona sala papa plaisir papa pe aoki kolomuka na tongo atumpe ngai papa na kosala nini pona sala mama plaisir soki osali moninga plaisir automatiquement na moninga le bazo sala au plaisir ne bandeli une fois deuxième fois troisième fois yo pe muto ba osala ka plaisir et ko pesa yo pe courage osala moninga plaisir na pesi exemple tozaka na ba anniversaire oki ko ba bon na moni moi parfait moko ya bien na moni moi eloko moko ya bien na sombela papa be na sombela maman soki papa pesa kate
ou bien maman pesaka te mbali boso pesi ya pesi te ya mibalo pesi ya pesi te continuer kaka kopesa 4e 5e fois ekoéduquer akoloba ah moninga asala nga plaisir pourquoi pas que nga pe nasala moninga plaisir omona pe papa mokolo pe anniversaire na aoki kosala oyo plaisir ba papa ba maman na sengi bino vraiment boluka kosala kozela te moninga asala nini pona yo alors yo il faut tourner eloko ninga na oki kosala pona moninga po moninga na ngai asepela en tout cas na sepeli mingi ya kozala na bino lelo pona lelo tosuki awa mais na kobosana te kopesa ba oya ngai ba o bazo soutenir ngai ba o bazo soutenir Njibi TV kopesa bango pe moi mbote moi remerciement tozali ana Fiston Mabenzaka lelo ye aza marié mais lelo alobaki azali na tango ya kosolola te alobi ke prochainement yebe akosolola pona koloba na batu oyo bazala libala parce que pas na libala akolobela yango pe yango merci beaucoup Fiston Mabenzaka na sengi yo merci et puis na kopesa mbote na ngai na ba oyo ya ngai na kopesa bon frère nanga de Gaulle Mopondo mbote na kopesa ma petite sœur Belinda Mabenzaka mbote na pesi Veli Mabenzaka mbote na bosante Yasmine mbote na bosanité Alain Okita mbote na bosanité na pesi na pesi Mama Aurélie Boyongo motema ya papa ipo na Angleterre na pesi bino mbote bienvenue bobanza na pesi yo mbote na pesi ko mbote na pesi yo mbote na pesi susu mbote na ngai na Christophe Mujangi na Colonne na pesi mbote na ngai na ba o nyonso balingi ngai boye ba ke Valérie Njibi TV ezali ya sika ba kombo eza kokima mais male baloya bibi Njimbi mbote na yo bon na lingi bino mingi na bosanité ba 3G na nga na pesi bino bisous. Bon, je vous aime. Kobo sanate na pesi na Animas Pasteur Mabenzaka mbote boke na Animas soko lingi oyoka maluba ya nzambe boleka na Animas koyoka maluba ipa ya Pasteur Mabenzaka. Merci beaucoup. Bye.